Ça non batou peut-être na simbelo pe micro na no sala ndeni. Ah. OK. 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 Donc nyonso ya bana nanga ezaka kaka. OK. Donc yango na monaka. Voilà, simba na mona. Intile ke. OK. Naza na soutien mon côté. OK. Muto ko sunganga zate. OK. Intile natika musala oyo. Kena bana na ndaku ngai na bingai na ba papa leki la bango baza peka côté yo vandi kuna baza ka toza pembeni me baza mwa musika. OK Ngai na mi bomba pe boy. OK te papa mutu no somela libele. OK mutu no somela libele. OK ata ba moni libele boy e bota da pembeni si da bana set. OK ezali suna tina bomba te. OK na beti porte koko na 0 heure mwana kangami mwana nangali ya mibale wana tellement azosala biochimie abiya na di avato kene na ye boye na hôpital bwakele no mai na nzoto po aza moto penza makasi soto kene boye bozo solution na ku yo bwakele mai ezala erta c'est ça papa na zu mwana mai na bwakeli mwana mai fièvre c'est le quoi ko bongo bondela ki ata ko bondela te donc na bondela kana zakala mulangi nanga huile d'olive na ndako voilà atande na sala musala na ngabo voilà nzambe liboso musala na si OK pelisa mwana ndenge naza na blessing boye na maboko soki papa na bango azalaki soki se mekoti na kobota po ba to soki tokeka na bazamba na biso oya campus voilà bato baza na bambongo ebele voilà mais bazoluka bana baozwa bana te OK oyokaka priere nzambe epesanga mwana voilà omona mama mosusu na alliance na musapi esali 3 ans na musapi zeme ezokota te papa Christopher Songo voilà esika bozolanda ngai papa yoka douleur a pasi ya motema na ngai esika ezalaka bana na ngai oyo ya liboso basenta ye basenta kozala na papa na mama esika moko eza bien mais ngai naza aire mo boye na ntongo na ye mosala na pokwa 20h 21h nazongi ndako tantôt 0h ozozonga ndako transport pasi obundana na mwana nzela ozokene na ye papa na ngai esika bozali papa eza bien papa kopesa mwana na ye conseil mama na papa bavandi esika mo baopesa bana na bao conseil ezalaka bien to namonaka baninga basi bavandi na ndako na bao mabala esalanga mpenza pasi esalanga Nadine pasi kotala ngai boye na mama ya bana 7 mobali akufa mpe kokufa ngo eza te ke abeli ke bamemie na hôpital te bagorge mpenza kogorge epai ya bakuluna mpe babwaki ebembe pembeni ya cimetière en face na la police awa nani cimetière a babwaki ebembe awa des actualités, la chaîne de qualité. Na koleka nanga na shema ya santivi, na koleka nanga na shema ya santivi, la chaîne la plus suivie. My main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed. Because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service. Voilà, merci, bienvenue. Comme ça dans votre chaîne Mabia Star Télévision et surtout dans votre émission Ko-Angola. Il y a bonne année kaka, car ndenge zalaka balobi, mais meilleur veut comme ça. À celui qu'on appelle l'argent obéit par sa présence. C'est qui? C'est Christopher Songo depuis Londres balobi. Vient très puissant, vient très social. Oya kabara mbongo sans pourtant muto sengaye. Merci le sousou. Na mama Mabia Star Kolo Eloko na kati ya Londres. Merci na espace na biso ya RM mais sikoyo to mona bandeko na biso ba DJ o ba salara fierté
il y a Capella, je vois DJ MyFoudre, je vois DJ Nono, je vois mes DJ, hein. Voilà, je vois DJ Viris et puis je vois DJ Jazz One. Donc DJ basala fierté na biso, ba maître na biso, balobi ba meilleur vin na batunion so balobi daniti mangalelo. Bokoka moi j'ai découvert quelque chose pour vous, fidèle ami internaute. Oh et ça lui passe peu mawa. Ndeko moi si azana bana combien boko découvrir dans cette émission et puis bokoye ba jar ya musala nini o asalaka. Et ça n'a pas si comme on a na Capella pe ayebisinga keza musala mo asalaka chaque temps. Na kokolo ba boye na bandeko oyo bo mesana ko sunga. Vraiment, je sais que vidéo Oyo, pour supporter en côté. Merci à toi, Mami Mabia Star, Balobi Fondation Mabia Star. À bientôt déjà au bandaba activité nango. Mami tala batoko qui ko soutenir et ça bande ko na biso yo. Ceux qui n'ont pas la même pensée, na ndeko nanga na sima caméra na kolinga hôtel biso nanu. Pib ya sponsor na biso, sponsor officiel na biso Yannick Assurance. Bobby, sokoza na kati à Londres, olingi o assurer ndaku na yo, o assurer makam na yo. Yannick Assurance azawana na ndenge ya système total na nous pib et bongo tokozonga pour découvrir invité nanga ya tongo ya lelo. Merci. Because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service. Voilà, merci beaucoup pour cette pub. Oui, salut bien, il y a sponsor na biso balobi. Maître Liseke, Azana biso awa. Bisika Toro Sala, émission Bonjour Ndeko. Bonjour papa. Boni. Malam. Malam Bandeko Bakolanda yo na chaîne biso ya Mabia Star. Balingi baye bananu kombo na onani et puis au sala musala ni. Omona maman Nadine Toko. Voilà. Na la sirageur. Na sala sirage na tonga ma papa. Na tia sirage na ba papa. Voilà. Otara sirage na ba papa. Siko musala ngope ya sirage toyebi que ezaka musala ya bana mibali na komona yo oza kotambola na bana nanu boy. Bon maman Nadine, oboti na bana combien? A maman bana 7. 7. Oui na de koko. Na de koko. Maman Nadine avanda wapi? Na bana Tchadi. Na Tchadi. Tchadi ya mboka to Tchadi ya wapi explique. Tchadi ya côté ya campus. Ah, côté so, ya campus côté. Ozu étendance. Voilà. Étendance okiti ozu moto. Ti Tchadi. Voilà. Na Tchadi nde soko ye wana na veni Congo numéro 3. Voilà. Okomona nga na vanda kawana na futelaka. Baobi côté na bino ngo kuna soki mutaninga koma place yo zali. Il faut avoir boîte, il faut mutaka tsana boîte. Non, eza boîte te bazoka moto. Soko zui loko atoza na Capella fozo rond-point. Rond-point okiti ozu intendance. Voilà. So okiti l'intendance ozu moto obela Tchadi parking bambila. Voilà. Yolo ate bokitanga na parking ya Makwala. Voilà. So okiti na parking ya Makwala otuni avenue Congo. Voilà. Numéro 3. Soko combien no tuni na oluka porte ya maman Nadine. Baolakisa yo na vanda kana mais chaque jour na bimaka. Chaque jour obimaka zela non maman Nadine. Nandine otoke no malembe po batu ba comprendre biso maman Nadine. Oza na bana 7. Oza na bakoko mibale. Alors papa na bango azali wapi parce que yo mwasi komona yo na bana na mona ko otambola ka mususu na mwana moko te oza na mwa bana belé otambola na bango. Alors papa na bango aza wapi pour que a koka koedaka yo na misala ya koliesa ou soit tinene. Merci papa. Omoni ngande na zabo eh. Voilà. Nazaki na mobali. Mais lelo papa na bango akufa. Akufa. Nazana mobali te papa na bango akufa. OK. Omoni même bébé nanga oblensi na maboko. Ndenga komi boye. Atikala komona papa na bango na misu te. Tomona ka ndenge bala baninga bazalaka na ba papa na bango esika moko me oyanga
ayebi donc ndenge ezalaka affection ya papa na mwana azala nango te po mede fois tozalaka ka nga na ye voilà nga na ye papa azalaka te sikoyo esala ndeni mpo papa bango akufa pour ke otikala na bana boye famille na ye baza te oyo bayaka ata koluka kolanda koyedaka bana papa eza pasi moni mobali bon moi mon papa naopesa lokwa bapapa neti conseil papa ntango ozala mama na ndako faut kozala fidèle pa mwasi na yo po biso basi tozalaka fidèle pa mobali pa mibali na biso ntango nazalaki na mobali na nga ndako moko so mobali mosusu alingi ngai naoloba te papa nazala mwasi na mobali na nga na ndako naolinga na ngai yo te sikoyo yo ndenge ozolinga nga me yo ndenge oza boye komona yo oza deja na mwasi te mama naza mwasi te a papa na age na openza bozanga mwasi se kozala moto ya misala mabe mpo komona papa so akokisida ya 60 ans ozala mwasi te seke oza moto ya misala mabe to otanga misuni na nzungu to oza bizaleli mabe mpo yango wana basi babanga baoboya yo voilà siko manda ndini papa na bango tolingi toyeba no bato bakolanda esalama ndeni mpo mama na ndini atikala na bana seti boye papa na bango tozalaki na ndako moko tovandi boye nayebisi papa wana aza na zemi abi wana zemi ya mwana oyo to zemi ya bebe oblensi oza na zemi na bino aza na zemi nayoka bamalaise lukelanga mbongo oyo nakesa examen ya grossesse apesi nga 10 000 francs nakesa examen ya grossesse nake kuna zemi eza ya 3 mois ayebisi nga yo ozala zemi na bino aza ya zemi oyo sava ake mpenza na pharmacie asombi bakisi apesi bakisi bapiline do bakisi moko kaya bongo omela zemi kisi oyo nga naza na nga na posa kokota te nabi papa nga mpo namela kisi oyo naomela te mpo natikala kosala ve na nzambe nabi nga nadi mokolo na kolongola zemi eza mokolo nga na kokufa mpe ata liboko ya nzambe natikala komona ngo te mpo ngai mama oyo abotaki ngai ata nazomelisa mwana ndenge naza na blessing boye na maboko soki papa na bango azalaki soki zemi ekoti na kobota mpo to soki tokeka na bazamba na biso oyo campus bato baza na bambongo ebele me bazoluka bana baozwa bana te oyo kaka priere nzambe epesanga mwana omona mama mosu na alliance na mosapi esali 3 ans na mosapi zemi ezokota te eske basalaki lisumu mpa nzambe toyebi te eske balongolaki bazemi biso toyebi te me ngai natikala kosala ve na nzambe na nga soki zemi ekoti na kolongola te na kobota papa na bango ntango nayebisi ye bongo akimi ngai akei nayeba biyenga na ye ake kokota libala mpa ya mwasi ya bakuluna papa mwasi wana pa komeye komenanse aussi faut dire mwasi wana azomenanse na ye ngai te mpo mwana mwasi wana ayebi na ye ngai ke ngai oyo bazovivre na ye aza mobali na ngai mobali akendaka okokende boyeke oyo akozonga te ye mpenza ake mpenza mobimba libela zemi ya 3 mois si zemi eye kobotama mwana ye kobotama aye kozonga na ndako mwana de akosi 3 mois natuni ye papa outi wapi otikanga makelele na voyageaki ovoyageaki okende mbokani oyo nauti bakongo na bi papa bakosaka mwana oyo azoyekola koloba ngai deja nakenda nakosa makasi nde naza boye nakoma kase mpo ngai etika kaka nayiba nganga ngai okosanga te tokendaka bakongo so moto awuti bakongo totali na rompwe omona mwa batrace mwa boye mwa mabele na bapuse ya mabele na motu mwa bapuse ya rouge na miso yango oyo mpo olingaki omona azoki papa nanga propre na ndenge moke te propre estce yo kouta bakongo oyo na soulier batia sirage boye mosu asalisi ye mpe na rompwe ngaba te papa na 5 heures 5 heures ozwa motu na rompwe ngaba wapi
po biso ndenga na zabwe na siko liwa na ye si faut dire bato ba comprendre moi na tamuke parce que to kokende pe sima ya ngonga liwa na ye akufaka kaka après ko uta voyage wana te ko après ko uta voyage te tango avandi na ebisi siko papa mwana pe déjà omoni mwana apoti voilà on a ta pressé dans un son na oké so biloko na tikaki biloko eza na rompo na balabi bon ça va lokwa biloko eza na rompo ngaba bato pe poto basungaki ngai $100 mo boza awa tokele tokita biloko toteka voilà te eza d'importance kutu yoke komona biloko wana te ena ozo bilamba na ngana zokende nabi ozo bilamba zokende ozo bilamba zokende pa tinde na tambola kaboe esalaka nga pasi na motema OK surtout soki namoni papa amemi mwana po bebe na nga oblense tinde akomi boye atikala koyeba papa te OK amona kaka ba papa oyo akapela nyonso amona baoka ba papa voilà amona baoka ba papa loko ba papa na mais azala papa te comme suku tota mwana na nga mwasi ya mobali azala 5 ans Emile atuninga mama oyo na nabi ba papa abi mama oza mibale ebele nabi naza ba mibale ebele baoniso baza ba papa la bi mwana azanga affection na tamula yoke abi mama oza mibale ebele menga na mwana kuna na papa lopango kuna azala kaka na mwasi ye moko ebongo yo mibale ebele bwende nabi te oyo bamibali na ngai te baza bato oyo basungaka bino na te sirage apesaka mwa 1000 francs na te sirage apesaka mwa 5000 francs ne fiske la place ke bozanga bolia biloko kolia atalika bi merci na bango nzamba pambola bango na bien merci nzamba pambola OK et ça la nga déjà bongo soka lobby quelque chose de comme ça alors siko papa la bango ayaki kokufa famille na ye bayaka komona yo te na bana seti wana et puis batika oka bongo papa balobi musapi moko elokotaka silite mais oyo nga penza ekoma musapi moko ekoma kolokota sili OK pola nini nalobi boye mwana liboso na yo aza deya na âge mwana nga liboso de aza na 21 ans Noëlla OK wa mibale aza na 18 ans Agnès OK aza na 6e des humanités OK classe na ye ngai kana sirage kaka la sirage nangi no otombola eloko yango otombola eloko yango osala ndeni nini lakisa na batu peut-être na simbelo pe micro na no osala ndeni OK OK donc nyonso ya bana na nga eza kaka OK donc yango namonaka voilà simba na mona intile ke naza na soutien moko te moto akosunga nga aza te intile natika mosala oyo ke navanda na ndako mposo navandi na ndako bana ngo ntango bakobanda namonaka mpe anniversaire moko feta donc naloba oyaka ovandisi bana femme ya sirage ezalaki anniversaire ya nani ezalaki anniversaire ya bebe blensi oyo bebe oyo OK nde siko azobela ndenge aza boye azobela yo ndenge aza boye aza boye sérieusement malade OK omoni abotama na kiste mo boye awa na nsima voilà azala na kiste OK yango oyo OK donc bafièvre ezobeta ye makasi OK nauti nde na ntongo oyo na hôpital OK nasalisi baexamen mais ordonnance bayebisi nga na pokwa nayebi te bakisi soki ekobima ya combien soki ya combien papa mwana akangami na 0 heure na 0 heure ya lobi te ya lelo mwana akangami malaria nakeli abeteli papa aleki na bango porte kokokokokoko ye na mwasi ne batuni wana na nabi ngai ngai na nabi ngai na papa leki na bango baza pe kaka kote yo vandi kuna baza kaka toza pembeni me baza mwa musika ngai nani omibomba pe boye te papa mutu nyonso amela libele mutu nyonso amela libele ata bamoni libele boye ebota pembeni da bana 7 eza lisu na ntina obomba te na beti porte kokoko na 0 heure mwana kangami mwana na nga libele mibale tellement azosala biochimie
Abia na di avato kene na ye boye na hôpital bwakele no mai na nzoto po aza moto penza makasi soto kene boye bozo solution na ndako ya bwakele mai ezala erta c'est ça papa la zu mwana mai na bwakeli mwana mai fièvre c'est le quoi ko bondela ki ata ko bondela te donc na bondela kana za kana mulangi na nga huile d'olive na ndako voilà atande na sala musala na nga boye voilà nzambe liboso musala na si OK kilia na sima nzambe liboso kaka pongo siko mama Nadine il y a pas si haut après liwa ya papa na bango quand même bano boti olobi wa 21 ans à moi si il y a pas si nini liso kutana nango à travers banana yo wana est-ce que après papa na bango nyonso bazana bango kimia ba zemiselu ata mwana te bango nyonso baza bien mama papa naebisa yo mama yo tu ozolanda nga na ndako yo mtu ozolanda nga na ndako mama Mabia Star voilà papa na ngai Christopher Songo papa voilà. Christopher Songo voilà esika bozolanda ngai papa yoka douleur a pasi ya mutema na ngai esika ezalaka bana na ngai oya liboso basenta ye basenta kozala na papa na mama esika moko eza bien mais nga naza air mo boye na tongo na ye musala voilà. Na pokwa 20h 21h na zongi ndako tantôt 0h ozozonga ndako transport pasi obundana na mwana nzela ozokene na ye papa na ngai esika bozali papa voilà eza bien papa kopesa mwana na ye conseil mama na papa bavandi esika mo bopesa bana na bao conseil ezalaka bien to na monaka baninga basi bavandi na ndako na bao mabala esalanga mpenza pasi esalanga Nadine pasi kotala ngai boye na mama ya bana 7 mobali akufa mpe kokufa ngo eza te ke abeli ke bamemie na hôpital te bagorge mpenza kogorge epai ya bakuluna mpe babwaki ebembe pembeni ya cimetière en face na la police awa nani cimetière a babwaki ebembe awa est-ce que bapolisier wana bamonaki bakuluna wana te bapolisier wana ta bazala kogorge agangaki te papa mona pasi ya motema na ngai tala bonane yango oyo bana bango oyo bazofete ata ji ya pamba oyo eza te oyo bana bato mosusu oyo bana ya bato mosusu bazomela ata ji ya 500 francs mais yanga bana bamela ji funa nyoko maboye natoka na mwana na mukongo naza boye dana naza na 40 ans 40 ans nazotambola mais nazobela mukongo pasi nasali 11 ans na musala oyo asirage moto akosunga nga na sirage oyo aza te voilà Nanette Zeka okoyoka pasi ya ndeko loba na yo mama loba mama esika bozali mama zwa pasi na nga lokwa pasi na yo Nanette Zeka zwa pasi likambo na nga zwa yango lokola likambo na yo mama esika ozali soki osungi mwana na ngai ne fiske ata lipapa oyo bana na bino bazolata 2500 ata elamba oyo bana na bino balata batika nani kango ata bana na nga bafeteleka bonane ezalaka ke te mama sombeli biso elamba sika elamba esika mpo biso koto oniki kaka elamba otie na singa ebima nango sika tobenga yango kaka elamba esika yaya ata ya bongo ezala kaka bien papa voilà maman Nadine voilà maman Nadine Christopher Songo akolanda yo le grand réfugié na kati ya Londres boyoki ndenge maman Nadine alobi Damida Toko argent pire boyoki maman Nadine Toko voilà boyoki maman Nadine Toko ndenge aleli lisunge pa na bino Thierry Wayembe na France maman akolela Christopher Songo l'argent obéit par sa présence Patine Zambé na Londres Dadi Ilenda boyoki ndenge maman akolela nani lisusu tokokolo ba Yansmen petit frère ya Jésus JC Meya le boss na kati Londres docteur Achille na 4 Londres Willy Shox ya Willy Shox oki ndenge maman Nadine akolela JP Bwaka na Paris Pati Vunda
na Paris, John Spiritu na Paris, Jansim Vula na Paris, Papi Chesco mokonza Paris malgré bloqué nga Papi Chesco na bwaki kaka ndenge kaka ezalaka. Olivier Vita na Paris, Pichu Ngituka 01 Maître Tampo bambote na yango wana, Bilgat de Genève, Patient Muzingu na France, Président Gabi na Londres, Kisangala de Luxembourg, Angèle Loué mwana star aza star na kati ya Londres wana. Mama nalingi Christopher Songo akoyoka yo bandeko nyonso natangi kombo oyo bakosunga parce que bakotike émission eleka boyete opesa numéro na yo ya téléphone ope kokozala na WhatsApp soki mutu alingi aide bana oyo ndeko yo muto kotala ata totangi yo awa te soki ozalaka na motema wana ya kosalaka ba geste ya malamu talaka ya ndeko na biso oyo bagorja mobali na ye atikana na bana 7 botali lisusu o amemi awa lolenge ako déranger na ba maladie soko ko benga na numéro na ye ekosala bien ou soit soko bengi ata na numéro ya chaîne awa contribution na yo ekokoma opesa numéro na yo ya téléphone et puis dernier message na yo na batu nyonso bakolanda yo dernier message na yo na Christopher Songo ekosala bien epesi batu nyonso o bazolanda ngai yebisi bango o azala posa kosunga ngai mama Nadine Toko. Voilà. Numéro ya téléphone angeza plus 243 81 82 voilà 52 voilà 367 bandela yango plus 243 voilà 81 82 52 367 voilà eza na WhatsApp soko oza na posa kobenga nga okobenga ngai na kangaka telefone te voilà fumie ke obengi nga na 20h 21h voilà po heure nyonso chaque jour mama na ngai papa na ngai mikolo nyonso nzambe asala bimaka mama Nadine so sikoyo mutu moko alandi émission oyo alingi na place otambolaka na bana boye eza très bien te asala ta mesa moko o banda ovando banda ko débrouiller loko moko boye je crois ou accepter na yo pe facilement oya ko soutenir nga ke na teka kata ko teka ya pamba voilà mama ezo ata facilité ko sunga ndaku voilà ko futa même loyer ya ndaku voilà mama po ana Kishasa zangano eloko akolia mais place akotia mutu kozanga ngote voilà ezo pesa papa nani na Christopher Songo te pona zana papa voilà voilà loba pe voilà lobela pe papa Lumingu voilà na pesi yo merci papa voilà papa Lumingu papa oyo amesana ko soutenir ngai na $60 na ye voilà atindelaka ngai OK na futa ndako OK papa merci OK merci papa la ngai OK nzambe a continuer ko sunga yo OK po yo pe osunga ngai OK ekozala malamu soki pe batu mususu ba soutenir ngai bo bakisama lokola ba papa Lumingu boko mata combien Christopher Songo bakisama mama Mabia bakisama voilà lobana yo yango nazosenga bino papa lisungi kaka lisungi bana 7 na kolelela pa ya nani soki bino te kolela esolo ezali pa ya nzambe na pai na bino nzambe liboso nsima bino poso tolobi totya bino liboso bongo nzambe tokotia ye wapi nzambe nde mopesi mbongo nzambe nde mopesi solution nzambe solution ya solo eza epa ya nzambe akosoutenir bana oyo orphelina nzambe mpe akokontinue kopambola bana oyo ya yo mpe tokolinga te ndako na yo etikala kokauka ata mokolo moko merci ekobanda kaka kopambwama chaque jour merci na bino merci beaucoup mama na biso oyo tozalaki na esengo ya koyamba ye parce que biso tolekisaka message pamba te soki tolekisi boye seke ndeko aza na kati ya souffrance je crois okosunga papa Christopher Songo voilà mama Mabia oyo wapi mama oya bato ya nini Christopher Songo nde nayebisaki yo akosunga yo papa o mususu nani naza isu na papa mususu te merci toza en direct bato bakolanda biso comprenez hein, c'est toujours comme ça tango mutu aza pe na posa ya lisungi tokomi na suka ya émission na biso merci na bino nyonso o bozalaki wana pona kolanda
ndeko na biso comment ako senga lisungi epa na bino Mama Mabia Star. On est toujours là, Toko Sala Moussala, Fondation Mabia Star, toujours puissant, ndeko na nga na moni balobi chanzer moko ya munene ya boga. Pardon ndeko. Shadrach Kibaka, voilà Shadrach Kibaka na kati ya kapela awa na moni sous maître na nga ya Bra Congo. Vraiment comme ça qui m'a maître voilà maître Océa na Bra Congo donc Océa donc talara Bra Congo donc ba aide le socio goye pa ya maman ndenge ka rezalara Shadrach Kibaka déjà zawana donc l'homme en dollar ye nzoto ebi mbongo msute asimba ka franc pour na simba mais nzoto ebi ka dollar donc on est là Mama Mabia. Mais papa, la fondation Mabia. Voilà. Ok. Yaka. Poussa na boy. Poussa nozoka soni ya nini? Hein yaya. Ozoka soni. Mwana nanga oyo na formaka. Yo posala ka ki corde. Asala ki corde. Asala cirage. Ok. Asala cirage tovani na bango côté moko. Yaya ozabi. Ye avani na kisense. Seleno micro. Ovandi wapi? Mbanzalemba. Na Mbanzalemba. Oyaka oluka mbongo na kapela. Tala bato bo tala wana. Oyaka oluka mbongo na osala musala nini? Cirage. Ba dérange ka ote. Hein? Balanda ka ote pa ya bana misusu ya mike. Ah. Vraiment ça fait mal. Merci beaucoup maman. Tozwa pe temps un jour to yamba mwana na biso to solo la nae. Merci na Nenette Zeka. Nenette Zeka peut-être si à Londres donc mère Talabaka Oyo et Rosala bien Nenette Zeka Christopher Songo yoku tunalobaka te na ebika ozaka na yo motomoko malamu motomoko bien makambo bien kosalama. Merci na bino nyonso bolandaki biso. Merci na Fondation Mabia Star Oyo kala mingi te et obanda ba action nango donc bino nyonso soki bo soutenir Fondation Mabia Star Mama Mabia pe a soutenir bandeko na bino. Quant à moi Daniti mangana lobaka kaka ke moi si soko lingi papa lula le premier outil le 30 salo ezaka moko na kati ya Londres salon Mabia Star Air Style donc place wanande okongenga bana bakongenga makambo ekozala kitoko. Quant à moi na pesi bino kaka merci mingi na ebika bo benga mama na biso pona bosunga ye bye bye. La chaîne des actualités, la chaîne de qualité. La collecte na chaîne de Santivi, la collecte na chaîne de Santivi, la chaîne la plus suivie. My main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service.